Bonjour. Bonjour madame, bonjour diamant noir, diamant vert, diamant rouge, diamant jaune, c'est ce que vous voulez. Bobenga ina bine bolingi. Bon, c'est diamant noir. Makamambo kande to kutio awa. Batu ba lobby déjà ebele yo to ko loba nini na ba peuple ba Hollande. En tout cas makamamboka toza na ebele ya koloba mais na koloba ka ndambo nga na ye awa. Boye ba ke muto azako ya awa Félix Tshilombo a trahir mboka na biso. A sali trahison, haute trahison, hein, haute trahison, il y a un poste poste on a la présidence de la République. Et ils ont rapporté le peuple congolais à rien du tout. Et là, ils ont a sali deal naé na batuti rwandais. Oyoke ba intérêt nyoso azako basculer ngo pa ya rwandais. Donc le peuple congolais a kozwa eloko mokote. Yango na moni biso lelo tolobi non. Akoki ko ya awa na Belgique té. Pour ko négocier que Lukaka a la légitimité à l'extérieur. La légitimité, c'est le peuple qui les donne. Donc le peuple ne m'a pas sa légitimité. Mais légitimité, le peuple a bimi, Azana Ngona Maboko, a Pessi Angona Martin Fayulu, qui est le véritable président élu du peuple congolais. Donc, Yenen Azako Ya Awa, Tolobike, Koya Nae Awa, Tolingi Yango Te, Toyeko Laksa mécontentement Nabiso, na visite Nae Linko Yako Salana. Na Didier Renders a affaires étrangères à Bruxelles. Voilà objectif Tina Obisotoye awa na nina côté le awa. Greffe international batwazo tuna mingi Didier Renders ba karabolo babolo ba azanan. Didier Renders azali ministre des Affaires étrangères intérimaire parce que c'est pour les affaires courantes hein? Donc azako expédier affaires courantes mais le pays est bien organisé, bien que le gouvernement est comme en place, mais il y a un rôle en tant que ministre des Affaires étrangères, donc Azali diplomate, la diplomatie à Belgique auprès des pays sur le monde. Donc il y a un moni tolingité que Moutoloko la Félix Tshilombo aya la diplomatie awa na Belgique étant donné que Azali la légitimité la légitimité et puis pouvoir sans pouvoir na ndenge ya moyibi na ndenge ya négociation. Voilà et puis batoza ko kufa trop na Congo banda côté wana sali eloko mokote. Il ne fait que voyager par-ci par-là, aucun résultat. Mais donc pas que Lukaka Siba kambo bino bolinga. Té azako tambola pour la légitimité na ye. Azako tambola pour asseoir légitimité na ye. Mais pendant que le peuple congolais alingi était binomo bomoni ya ezakutelo okutu yako loba yango awate eza déjà démontré peuple congolais alingi mutu wana te alingi Félix Tshilombo te parce que ayebi fraude massive au bango basali yena partenaire na ye oyo azobenga fiable nani Hippolyte Kanambi alias Joseph Kabila. Merci. Voilà. Pour l'instant, merci beaucoup. Si, on doit pas y aller par là.